Bonjour. Bonjour papa. Voilà. Badolo talo o bazolanda yo bazolinga o présenter par rapport à Christelle na mobile na yo ozanani pour souhaiter bango banini. Et c'est un peu compliqué pour nga se présenter. Pour na Christelle naza yaya et fait maman leki à la fois. C'est vrai na maman leki na ye mais na kola na ya ensemble le kola yaya. Donc naza maman leki à Christelle bokilo à maki. Souhaiter bango banini.
mais couple na bango ezala malamu bolingo eprimé au-delà ya makambo nyonso eloko moko ya parfait na mokili ezalaka te mais bato basalaka ke perfection ezala bakokoma na perfection te mais batia bolingo na bango liboso mpo bazala toujours na esengo na libota na bango donc na souhaite bango plein de bonnes choses bozwi nzela moko eza kitoko tellement ke nalobi te kozala toujours très bien mais bino bokosalaka nzela na bino ekoma très bien donc bolingo trop bolingana kaka e oyo nyonso koyasi. Merci. Voilà maman. Bonjour maman. Bonjour. Voilà. Bato bazotala yo bamoni yo bamonaka na mairie bamonaka na église mpe na salle tokomi na ntongo tokoki kopresente oza na par rapport ya bato babalani lelo. Ezali esengo mingi mwasi abongaka na libala nasepeli kisel na nga abali mobali na ye amemi ye na mairie amemi ye na église vraiment eza esengo mingi mpo na famille mobimba mpo na libota mobimba feti eleki bien tokomi ntina ntongo toza kaka kosepela toza kaka kobina toza komela vraiment merci beaucoup merci à Seigneur merci pour tout. Merci. Merci. Pour la Christelle camarade n'a pas banné les lots de fait sur kitoko na ramesa kitoko. Vous souhaitez bani. Bonheur maramu tout adon méritango. Leto bandaka ngai masoli to beta un peu comme ati. Voilà, nous avons toujours la fête ya Christelle. Tomoni papa Gimbangu Fumuna Bango Zili Kina Bolinzo. Abini devo na sepeli ozinga na mariage ande na biso. Naki de la part vient na ngadego mo manama. Muta tongi 3 immeubles à 5 étages na Luanda. Vient na confirmer des familles d'inviter nga ya moni to kutani na au moni mariage ndenye zoleginde. En tout cas c'est la classe des heures des athées. Ma sapeur va vendre calme, invité va vendre calme. En tout cas donc c'est la classe quoi. Na sepeli na ikaka na mama la mazawa. Yobi gaga Rita Kina sawa na donc mama lamu. Donc des fois douter Didier Mayabu na bosanité Ritz Karabank. Donc en tout cas Dieu biga fête qui togo la ville Dogo na sepeli. Merci. Voilà. Tomoni ozolo ba koko o souhaiter ni pour la moi là. Na pamboli nzambe naza esengo makasi komona koko nanga abali. C'est une grâce pour ba ebele pe bazoluka libala mais nzambe asalinga grâce na libota nanga ekoti na ndaku nanga yango bomona na esengo na bini na ozongisa lokumu epa nzambe en tout cas merci na bino nzambe apambola bino. Merci. Tout à l'heure parents au basimi bango na libala ndenge za la kaka. Bonjour parents. Bonjour. Oui, bonjour. Tout le monde a dit que les parents ya Christelle na mobile na e. Ba pression no papa ya fête ba nenango tilo na 5h du matin après pour fêter les Guinéens. Vraiment na sepeli mingi fête eleki kitoko. Bandeliti na suka, tokomi presque na suka. Mais ici il n'a été donc continuer. Mais dans le moment où tu commis déjà 5h du matin. 5h du matin, ambiance des alliés Lissousou, vraiment ils sont mingi dans la CPLI. Merci. Voilà, avec Yemo Tazana, moi Snaye, Madame Naye. Bonjour. Bonjour Yaya. Voilà. Pression na yo par rapport ya fête pour souhaiter ban no yo simbi nini. Oui, la CPLI fête les kitoko. Fête les malamu la CPLI na komi maman. Donc la CPLI fête l'équipe bien, makele l'été, ba tubalie, ba meli donc ensemble merci. Les tobanda qui bien, to suki bien, ba tupe oyo ba na ko sansala biso c'est mo bazon malamu. Merci. Ok, merci.
Je salue la présence de Tony Jotou, Nicolas, la performance avec DJ Edma, le meilleur DJ. On est qu'à DJ dans le classement. Oh, ça fait ma champion. Oh, mon pote de cyclé. L'histoire est vitamine. L'histoire est vitamine. L'histoire est vitamine. Baya, 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 baya. Baya, baya, baya. Chers invités, voici le moment de la dernière danse.